Convention CAA, compagnie aérienne ya bana mboka, oyo mesala kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ba passager na ye. Ba voyagaka kitoko, tina destination, tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, mini surtout masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. J'ai dit là mon abilion so bolula kolanda info lingala journal pour na peuple mbote na bilonyo so to fongoli ya mokolo ya jeudi 9 juillet pour na kota sabino ndenge ba députés nationaux ba adopter qui projet de loi ya ratification pe proposition ya loi sur la recherche scientifique ezala qui na plénière ya mercredi 8 juillet pour na détail elongo na héritier mapindimi basangana ki na séance plénière mokolo ya mercredi 8 juillet 2026 na présidence ya président honorable Aimé Boje Sangara ba député nationaux ba adopté qui na unanimité 3 projets ya loi oyo ezali ko autoriser ratification ba accords internationaux pe proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux pour na makambo etali recherche scientifique pe technique we 4 textes oyo ezala qui approuvé na 262 députés sur 262 votants abstention ezala qui te voix contre pe ezala qui te ezali kotalisa large consensus ya représentation nationale pour na ba réforme jugée stratégique pour le développement ya mboka ba 3 projets à loi ya ratification déjà adoptés na seconde lecture et pas ya Sénat au etali accord international na makambo etali cacao et conclu à Genève les 3 et conclu à Genève le 13 février 2026 accord oyo ya création ya banque ya développement Shelter Afrique et accord ya partenariat économique global conclu na République démocratique du Congo et Longona Congo pe Émirats Arabes Unis conformément à la procédure législative rapporteur ya adjointe ya Assemblée nationale honorable Clotilde Moutita y a présenté qui économie ya texte moko na moko avant examen na yango na plénière ndé na soka ya débat ba 3 projets à loi oyo et tindamaki na vote pe adopté na unanimité et pas y a ba député présent na nzela ya ba ratification République démocratique du Congo azali ko consolider ouverture ya ba mécanismes internationaux il y a coopération économique, financière, commerciale, adhésion et accord international à makambo etali cacao et qu'on permettre qu'on tombe la filière, il y a cacaoyère, mais le sous est à la compétitive. Pour améliorer les revenus producteurs, pour encourager la transformation locale, participation à la banque, à développement Shelter Afrique, Yango et Copesa, nouvelle opportunité à financement pour un projet à logement, pour infrastructure urbaine, pour accord et partenariat économique global, et l'ongo na Émirats Arabes Unis, et qu'on renforcer les échanges commerciaux, et qu'on favoriser l'investissement, pour le transfert de technologie, développement dans le secteur privé, pour la création d'emplois. La loi oyo ya ratification et kotinda mana président de la République Félix Antoine Tshisekedi tout le mot pour la promulgation. Bosimba qui na même séance plénière Béli nationaux ba adopté qui pe na première lecture proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux pour la recherche scientifique et technique. Oui, présentation ya rapport ya commission socio-culturelle na rapporteur adjoint honorable Clotilde Moutita yango pe proposition ya loi oyo ezali mingi pour na doter RDC mingi na cadre juridique moderne en matière de recherche scientifique et technique. Yango ezali pour renforcer la gouvernance du secteur et la innovation, pour valoriser les résultats, la recherche et la science véritable levier, le développement économique, social et technologique. Natine ya ba projet ya loi ou ratification ya proposition ya loi ezala qui adopté na unanimité 262 voix sur 262 votants. Adopté na première lecture et pas ya Assemblée nationale, texte oyo ekotinda mana Sénat pour un examen et lecture yami balé conformément à la législature en vigueur. Toti Kalika Kana Masolo ya chambre basse ya parlement pour l'hôtel Sabino Ndenge ministre délégué auprès ya ministre ya défense nationale Eliezer Tambwe a défendu qui projet ya loi ya gouvernement pour na oyo etali statut ya ba ancien combattant na République démocratique du Congo héritier mapindemi a pesibino pas détail.
Ministre délégué auprès de ministre de la Défense nationale, pays anciens combattants et les intamboués a défendu qui projet à loi, il y a gouvernement pour un statut des anciens combattants dans la République démocratique du Congo. Liboso la commission mixte défense sécurité, paix socio-culturelle, il y a Assemblée nationale. Oyo basangana qui pour un examen technique il y a texte oyo commission mixte et talisike ils allaient disposer dans 3 jours pour finaliser rapport oyo avant présentation na yango na séance plénière. Ba membre ya bureau ba préciser que ezali kakate audition ya ministre kasi ezali bongo séance moko ya travail destiné pour na kozwa ba éclaircissement pour na enrichir projet ya loi oyo pe ko permettre na ba député ba formuler ba recommandation pour une intervention na ye Eliezer Tambwe atalisi que réforme oyo ezali ko s'appuyer na article 63 122 p 187 de la constitution à soutenir que texte oyo ezali ko viser ko combler vide juridique pe ko instaurer statut spécifique pour les anciens combattants par loi actuellement en vigueur ezali ko réagir mingi pour na likambo etali carrière ya ba militaire na activité ministre ye asolina ki pe absence ya cadre juridique adapté oyo ezali ko tika ba anciens militaires et sans prise en charge appropriée après carrière na bango na matière ya protection sociale ya ba soins de santé reconnaissance et réinsertion na bango pour na ye réforme oyo et ko permettre ko garantir ba droit et d'unité ya oyo ba serva kimboka na se ya drapeau. Enfin à rappeler que na transmission na yango na Assemblée nationale projet ya loi oyo ezali relevé désormais la responsabilité ya parlement. Intervention na liboso ya commission mixte défense et sécurité ya Assemblée nationale yango ezali pour na objectif moko ya komema ba éclaircissement technique pe nécessaire na examen ya texte oyo. Na masomo susu boyebaki coalition 64 bazalaki na point de presse jeudi 9 juillet na sepas kuna na commune ya Gombe po na kosala restitution ya masolo bazalaki na yango elongo na président ya Burundi héritier mapende mi Francis Kanza Lokoka apesi mino ba détail. Ba membre ya coalition 64 C64 na mokuse basanganaki mokolo ya jeudi 9 juillet 2026 na sepas na commune ya Gombe. Boy ba membre nyonso ya présidium bazalaki présent Totangi Lokola, Martin Fayulu Madidi, Jean-Marc Kabund Akabund, Delis Sanga pe bato ya ndenge na ndenge tomonaki pe ba représentant ya parti ya Augustin Matata Ponyo LGD tomonaki pe ba membre to ba représentant ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe pe ba leader ya ndenge na ndenge objectif ezalaki kosala la restitution ya masolo oyo ebetamaki elongo na président ya Burundi Evariste Ndayishimiye pona oyo etali crise na République démocratique du Congo nde na sima ya réunion point de presse esalemaki epai wapi C64 apesaki point de vue to communiqué par rapport ya masolo batalisi polele ke bango bazali prêt pona likambo etali dialogue pe bazali ouvert kasi dialogue inclusif oyo ekosangisa ba congolais nyonso bango bazalaki commander ya médiation ya président ya Burundi te kasi bamekaki ko répondre na ba bons office na ye pona likambo etali crise na RDC. Bango bazali wana pona kotelemela tendance nyonso ya kosala changement to révision ya constitution oyo ezali ko consacrer désormais balkanisation ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo eza na guerre parti mususu eza occupé bakoki kosala soki mokete likambo etali référendum pona koluka ko changer constitution wana ezali déclaration etangamaki epai ya Jean-Marc Kabund Akabund oyo azali moko ya leader ya coalition 64. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Bongo na suka ya masolo boyoka quelques responsables ba parti politique ndenge ba pesaki makanisi na bango tundimaki invitation ya président Burundi oyo ezalaki ye aussi yepe azalaki pe poussé par Ndeko Tshisekedi o asengaki eke amona biso po toluka terrain d'attente toluka koyokana yango biso tokenaki koyoka président Union africaine et na koluka kuna biso pe topesi bacondition oyo peuple na biso ayebi condition ya liboso Ndeko Tshisekedi il faut
faut atika ko changer constitution ya mibale aloba publiquement qui a publié loi référendaire te ya misatu il faut ndima publiquement dialogue inclusif parce que aza incapable à gérer moto. Ça c'est de 1. De 2, à trahir constitution au yemoko prétexte serment en article 74. Alors, il était prévu que marche est le 8. Mais, ndekoti lomboko banga mupepe ya le 12 na ya le 3 juin, nde abenga kibongo président Ndayishimiye na qualité na ye ya président ya Union africaine pour que aye babongo na ko solwana biso na ko yoka mayenyo twali ko luka ndekoti lombo aye bana ko sala yango. Alors, pour Botuni était ce qui n'intéresse pas dans le 22. La même détermination qu'avait la population pour le 8, nous demandons à notre peuple que Baïbana Kozala Ike, il mercredi le 22, on exige bongo démission de côté lombo pour être yé ayebina ko trahir serment na yé moko ayebaki na ko lapa. Oyebi ndekoti lombo alapa ka serment to pe ndaya nikolo ya Biblia koloba ete yé akoyeba na ko tosa mobeko likonzi. Mais tango ye akoki kotosa mobeko likonzi te elinkoloba ete ye abebisi ndaya oya lapaka na yango ebongi na ye ayeba na kotika ebonga na ye ya mokonzi ya mboka po akoki bongo na kokamba susu mboka na biso te. Na oyo etali marche ya le 22 juillet 2026 boye bango bazali déterminé balobi mbala oyo report ekozala te bakongole nyonso esengeli batelemela changement ya constitution. Nasola Seni pour retenir que la Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse bazali ko participer na 10e forum continental yaba organe ya gestion yaba élection pe assemblée générale annuelle ya association des autorités électorales africaines boyeba wapi epai déjà ebandaki du 5 juillet pe clôture na Salama ki lelo jeudi 9 juillet kuna na Égypte bolanda bataille longo na Stéphanas Kandi. Premier vice-président Yasseni Mwanamboka bienvenue Ilanga Lembo a intervenu qui na thème Oyo, les votes de la diaspora, progrès, lacunes et perspectives en République démocratique du Congo. Communication Oyo, Atiaki Lumière, Naba avancé enregistré na RDC, na participation Yambala Liboso, ya diaspora congolaise na cycle électoral ya 2023, ba défi juridique, opérationnel, pe logistique rencontrée, bakisa, ba perspective ya réforme envisagée pour renforcer inclusion électorale ya ba congolais oyo ba fanda kana étranger, ba assise oyo ezali korenir ba organe ya gestion ya ba élection ya continent autour ya ba question liée na participation électorale ya ba citoyen diaspora na partage ya ba expérience nationale pe ba perspective ya amélioration ya ba cadre juridique pe opérationnel na matière électorale pour n'assainir rencontre oyo ezali ko constituer opportunité ya ko valoriser ba expérience congolaise na matière prise en compte ya diaspora na processus électoral pe ko renforcer coopération entre administration électorale africaine à travers participation na ye centrale électorale congolaise ba réaffirmer engagement na bango na faveur ya processus électoraux inclusif, transparent, pe crédible. Honorable Maotwene Elia Selembao akenda ki kopose première pierre pona kotonga pont kuna na rivière Kalamu na quartier Ngafani bona na baleta elongo na Igor Tingi pe Christian Kengebeni. Siège ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na Mokuse eyindaki na ndenge ya kosakana te weekend eleki na bokambemi ya camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka le sénateur pe autorité morale ya parti ba membre ba utaki bisika na bisika ba ya kebele po na koyoka ba nouvelle dynamique ya ba cellule de base awa na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes bosimba pe boye ba ke parmi ba cadre tout ba au cadre oyo bazala ki présent tout monaki eli ya commune ya Selembao honorable Maotwene oyo ba mesana ko benga les responsables papa Selembao yepe akoma kiwana ambiance ezala ki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona
boye ba intervenant ya ndenge na ndenge balekaki pona kopesa explication ya ndenge na ndenge par rapport ya bonne marche ya parti politique Alliance des Congolais Progressistes ACP na mokuse. Boye honorable sénateur Jean-Tinu Ngobila Mpaka autorité morale ya parti yepe azwaki maloba pona kolobela makambo etali redéfinition ya parti na bango ACP. Toko revoir makambo biso bisusu oyo tobandaki sans renier nos valeurs, sans renier notre vision de progrès partagé, sans non plus renier notre doctrine. Nyonso elekaki vraiment kitoko élu ya commune ya Selemba honorable Maupene yepe azangaki te kopesa ba précision na ngambo na ye. Ni ezalaki mokolo oyo ya ko redéfinir parti na biso ACP et puis objectif na déjà ni et na kati kuna ya masolo tibeti na makati ya Tiningo Bila na makati ya Tiningo Bila zo ni sabiso makanisi arrivé mémoire na biso ya koyeba que tango toza na kati ya parti politique quelqu'un esengeli koyeba que toza redevable na parti toza la kati parti ya sali na biso pe ba militants ba camarades au cadre ba cadre esengeli koyeba nini biso tozomima na parti. Nyonso wana ezali kotalisa ke parti politique ACP ya autorité morale l'honorable sénateur Jean-Tinu Ngobila Mpaka ezali kotambola kitoko surtout na ba directive oyo ezali kopesa matango na tango epai ya autorité morale na yango ezali kotalisa vraiment ke mosala ezali kotambola mala. Opération démolition ya ba marché pirate kuna na marché central ezalaki lancé week-end eleki epai na moko commandant ya 14e région militaire général major station Kizumu bona na baleta elongo na Christian Kengebeni pe héritier Mapindemi. Opération démolition ya ba marché pirate oyo ezali nzinga ya marché central tobengi Zando ezalaki lancé week-end eleki pambate après passage ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mois de mai eleki constat na ye ezalaki mabe makasi na simandu ministre ya défense Guy Mwadiamvita apesaki ndingisa na commandant ya 14e région militaire pe commandant ya task force ya ville ya Kinshasa mwana mboka général major Stalvin Kizimu ayeba na senir coin oyo. Boye situation ya grand marché et komi kobongwana. Pambate na baveni lokola commerce, de marais, Kato, Louvois, Lac Mouero, Rwakading, pe bongo na bongo et komi kofungwama kaka ndenge mokonzi ya mboka asengaki. Na micro ya Info Lingala, boyo ka population ndenge atalisi esengo na ye. Donner vraiment la responsabilité ya assainissement ya marché central na maboko ya Mapinga, c'est une très bonne chose. Au Congo, comme une activité, c'est moins exagéré. Moi, je souhaiterais que ça ne se limite pas seulement dans la gestion, il y a l'assainissement, il y a Zando, mais il faut ça même la cité. Comme ça, il faut revenir na masoro ndenge baboti na biso banda kobetela biso na kala. Oza à l'aise. Tozosomba biloko calme. Vraiment, baminidi baza lisusu te. Bashege oyo bazali kodéranger biso baza lisusu te. Ça va que la voiture est muta parqué à côté la Zandu na magasin à son biloko connaît abimi à l'aise ezala boye fo loi ezala donc il faut lingi boye sans casser ezala te ligne ezala to ya Zandu to samedi to bimi to à l'aise 14e région militaire à ça musala ne malam heureusement que bacha 14e militaire d'accord na chef de l'état pour na nini parce que nene Zandu salaki te tatani na koko ningaka ya kananda kuna kuta anda kusalite mikolo nyonso akoya na bapaya bwakuta mbete fandi na salon lipute fandi na salon sani na salite bana basumbi wana siko bovanda ndenge nini esengeli tata cha ordre 14e région militaire asali ne musala ndenge chef de l'état atindaki ye na ngambo na bango pe ba vendeur ya ba magasin bazanga kite ko encourager rigueur ya 14e région militaire. Un message de l'État d'Atinagi, mais ça peut seulement. Comment Moussa Sani, ou un truc qui a été profit, va mettre ça notre babouki, va vendre pirate et le ça, mais ça c'était une fois plus. Ah, parking, nous trouvons mon côté à l'aise, va trouver mon côté à l'aise. Ils sont peut-être de ça, maintenant, il y a. En tout cas, basali musala ya makasi oyo sepeli biso au moins dans 90% ya batu ba sepeli na musala oyo basalaki. To sepeli makasi parce que ba muibi ba diminuer
transport bazoleka à l'aise bato bazowuta ville mpona bakota basomba biloko eza pasi mais maintenant mutu na mutu azokota à l'aise bazosomba biloko vente mpe ekomi mwa bien. Général-Major Stazin Kizimu, commandé à 14e région militaire puis à Task Force ya ville ya Kinshasa, Mosala Kitoko, Bolembate, Pombela ya Mokonzi ya Mboka, Esengeli Ekukisama. Parti politique Union Congolaise Icona Mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na nzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa balancer ki posto eleki tournée ya redynamisation ya ba activité ya parti na bango na 4 districts ya ville province ya Kinshasa bolanda ba détail elongo na hérité mapine mpe Fabrice Ndombi. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans Union Congolaise Ikona Mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville epai ya secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya Union Congolaise ndenge ezalaki prévu mardi 30 juin lokola date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso elekaki vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya Uko awa na ville ya Kinshasa district ya Mo Ambande efungoli porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyamba 2000 personnes mobimba batondisaki terrain livulu oyo ezwami na commune ya Lemba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Modération et Simbamaki et Paya Mama Esther Wasinga, Oyo Azali trésorière provinciale pour na Uko na compte ya ville ya Kinshasa. Yemoko secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa, Bridge Engalim Firi Obama, Aswaki Maloba pour na mot de circonstance. Boyo Kai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays et honorent notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo e bongisamaki toujours na cadre ya matinée politique intervenir en Liboso ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint awa na ville ya Kinshasa Jean Makasi ye azalaki intervenir en Liboso alobelaki 66 ans après indépendance renouvelons notre vouloir vivre ensemble Yami Balé ezalaki Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa ye alobelaki sensibilisation mobilisation implantation et comment croître tokoko ba cellule ya Uko awa na ville ya Kinshasa. Conseiller politique Clinton Bamana ye alobelaki projet ya société ya parti politique Uko ya Suka ezalaki bongo mokonzi na bango secrétaire général ya parti honorable Efremine Sumbu ye alobelaki na thème ya ba orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti message ezalaki capté 5 sur 5 pour na ko couronner bango fédération ya Mo Amba aremetaki ba diplôme de mérite et pas il y a 4 intervenants ndenge ba salaki mosala kitoko na esengo ya assistance. Aussi Mbappé Boyeba Kepona Oyo était secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama et Longona adjoint na ye Jean Makasi bapesaki cadeau ya ntaba et pas ya secrétaire général Efremine Sumbu po na bokomi na ye na kati ya babele na bango Aussi Mbappé Boyeba ke nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous Iko a annoncé ba rendez-vous mosusu mikolo ezali koya na district ya Funa Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya Uko lelo na ville ya Kinshasa mokoti. Ba diplôme et sopani lokola mvula kuna na complexe scolaire Mama Pemba 1PD école ya fondation Nerombungu Héritier Mapinde Miladi Lando.
Et c'est quand enseignement ya kitoko ezali kopesama ba résultat to ba fruit na yango ezangaka te komonana. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, basali ba résultat kitoko na ba option na yango nyonso. Awa na district ya Moamba, botala bino moko ba élève finaliste na sima ya koyoka ba résultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire Mama Pemba D, école ya Fondation Nerombungu, pe complexe scolaire Mama Pemba 1, milulu ezalaki ya kafu kafu, fanfare ezali kobeta, mabina bazali koyemba, bazali kotambola na ba grande avenue ya Kisenso, ya Matete, pe ba commune ebele ya Moamba, pona kotalisa esengo na bango. Nzela même ba parents batondisa makine esengo, eloko ya kokamwa ezalaki te, bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema, formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba. Boyoka bango. Esengo ezalaki makasi, point de chute ezalaki complexe scolaire Mama Pemba D, oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11, quartier de la paix, toujours na commune ya Kisenso, epai wapi préfet Redi Basafu azwaki maloba pona kotalisa bana ke esengeli bakoba kobose dur pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te. Na oyo asaleli biso peut-être yo ozomona ka diplôme na yo mais biso tokumusi Nzambe na makambo oyo nyonso asaleli biso. Tokendaki na examen d'état na 897 élèves, mpe na mokolo ya lelo tozongisi 897 diplômes. Merci, je pense honorable Nerombungu, merci, mais plus particulièrement, je pense merci et pas Bajimo, les deux promoteurs, voilà. Les promoteurs administratifs, voilà. Et les promoteurs financiers. Tokobeta Sete Nakoye Bisabino, promoteur financier et Zambula Naye Liboso, Yango Alobi Nangana Bisabino. A encourager bino kaka ndenge alobaka ndenge bokebo ekote bokende sala yango sala yango sala yango. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, formation ya qualité ezali kopesa makuna botela ba résultat na yango. Ba parents pe bato nyonso balobi merci honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba na oyo ozali kosala bilembo emonani. Merci honorable Nerombungu. Pona ko permettre na ba client na yeba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na ba client ba kota na ngote na cabine. Bola na ba détail longo na Michael Bustoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana ko sebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye. Ba voyager kitoko tina destination Dalati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif,
Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolonango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CA, mfumu ya mapate na RDC. Na quartier Badara kuna na commune Yansele, population za kolela makasi na likambo etali bongo érosion. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune Yansele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli le problème érosion oyo to comprendre que ba bal ezala ka bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes attends tout le monde comme érosion salami quand il va 4 heures ba l'équipe bien avec ba 5 heures érosion salama le tisco tu comprendre l'érosion te ce qui n'est pas le biso moko population tu sais mais ka ba renfort manque les ko ngolo na quartier puis tu social libula ngomé tu sais ba social ni tu sais ba aide na bino ba konzambo ka botal kamanzila o ba da reza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Potifa pesa potopoto kitoko tokolemba te ko Sabino atoza mukolo kokina okomela yango sans problème. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama e soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbindi. En tout cas, info lingala ya mokolo ya jeudi 9 juillet 2026 yangoyo et comme ina suka soki bo sepela kinango bo pesa merci mingi na Igon Tingi oya zaki na sima caméra montage sima maki na Fabrice Lundombi info lingala ezaka coordonné et pas ya Stéphane Skande bandeko botika la malam au revoir. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ma passager na ye ba voyaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif minisutu masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolonango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CA, mfumu ya mapate na RDC.